ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et y a une idéologie à sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bavali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe mpo okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Les abonnés de Fimbouna Fimbo News, Lise, je suis venue aujourd'hui chercher Ken Piana pour faire une émission parlant de la francophonie et de ce qui se passe. Ken Piana. Ouais, bonjour Lise. En tout cas, plaisir à toi et à Romona yo. Au France, au eto sola na Belgique. En tout cas, na pesimbote na Babachir Marbre. Na bi ke fe na patu kapanga la landa bazet kiri. Bavero kiri. Là c'est la famille en tout cas. Na pesi ba bonjour et belé en tout cas Lise. Naza na kaka na c'est la question opposée nga au chauffeur pour mon biso toza toza. Souci na biso za muto au chauffeur biso mutu. Biso to makila moto. Biso to ba tuté ke o ye opposer question te. On a besoin de questions pour s'exprimer pena bien pour y avoir besoin belle pena makasi. Ok, d'accord. Donc bonjour les abonnés de Fimbouna Fimbo News. Donc tout côté directement na but il y a émission. Ok. Ken Piana, on a vu à Kinshasa il y a eu le feu, il y a eu le feu par rapport à la francophonie, par rapport à comment ça s'est passé. On a dit que c'est toi, Ken Piana, toi quand tu es à Kinshasa, c'est toi qui mets le feu. Maintenant que tu es ici, hein, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, merci beaucoup ma sœur. En tout cas, Naza pena mieux placé. Il y a répondre à la question na yo surtout. Nasir, oza parmi bano bakoli na poto. Nga déjà répétation que na mabe moi on s'en fout. Même si balobi nga na tchaka moto, na pelisaka moto na makambo tous les cas na Kinshasa, mais to tchaka ba moto moko bo avec modération. Modération ça veut dire to tchaka moto pour na ko insulter batuté. To loba makambo eza vérité. Vous comprenez? Donc masolo ko ezo le kana francophonie. Eloko esala nga pasi kotala kolela lela ya ba artiste et musicien mususu ya mboka na biso. Ba artiste et musicien ebele ya mboka na biso. Ba communauté ba bébé wa ba 3 mois oh soki nzaleye akoka kolobate il faut a manifester ngona kolela kolelela xike ndeko na biso artiste ferry na si yo moko zoloba o mona yo moko na ba émission tout le monde va se manifester inge kolela yo na nani inge danga na senga ferry azala vraiment mobali mwana mobala lelaka te ve na de la forêt lobango mwana mobala lelaka te ozo lela trop ezo créer des sandi ebele ozo mona oyo surtout masola francophonie tout le monde a calme tout le monde a focalisé na date naï tout le monde a palpité tout le monde a tel la jour bachenga za jour na kobeta ndeko na biso artiste et musicien faire égal avec beaucoup de respect avec beaucoup d'estime on appelle ça na musala salaka nakoki jamais koya nalo baba n'importe quoi si ndeko na biso faire na si ndeko na babashi marbre ya utakini bangola ya poto ayebi ndenge masolango etambolaka
donc ndeko na biso frère oza artiste munene komikitisa te na ba niveau ozo mikiti moni ba fali po bakoma lelo na ba place bazawana makita mapata ekita te po fali amikomisa place aza effort ya travail courage ya affronter makambo ya minene nde komisi lelo fali place aza fali akoma mokonzi ya ba warion lelo frère ana azana ba fani te oyo baza comme ba warion mais elle a moni master na génération a créé ba fan moko bo ba benga ba warion baza pe belé ba na pression ko somba ba album na pression ko tondisela e ba sal ndeko na biso faire félicitations pas créer ba gaulois mais ba gaulois moi d'accord ba gaulois za neti faire gola ba gaulois baza ba fan moko limité parce que za kombo o ezara ya ba congolais fali azana ba fan ya vitesse baza ba warion ça veut dire les équipes membre ya basket ya États-Unis d'Amérique nde ba fan ya fali pupa bazwa kombona parce que ba warion bazala déterminer même na match ya ba warion o senti pena soki ba warion ba beta na terrain basket to santara déjà na résultat moko positif on se comprend ya moment na ba fali afotaka ba danger oyo batu bo mona ngweza danger mais finissage ya ba danger wana afinira toujours na réussite na osenga olia kolela na musique olia bimisaka baninga mabe ndeko na nga faire a se focaliser na musala a se focaliser na makambo oya ye azo se focaliser na makambo oya yete alinga sala oyo baninga ba osala faye ba ke kar ya course yango eza un peu mulai fallait abeti na ba ouverture ya bakanya ba Cameroun fallait abeti na ba stade belé ya ba Afrique faire azana na ba devoir ebele abeti na biloko wana te fallait asali ba tourner ebele fallait ateki ba album ebele fallait asali ba nzembo français ebele fallait asali ba featuring na batu ebele ya minene ya monde fallait asali featuring na ba R Kelly fallait asali featuring na ba Nino fallait asali ba featuring na ba Daju fallait asali featuring na ba Marc Pora fallait asali ba featuring na ba Chanel fallait asali ba featuring ebele pesoki okoti na site ya Fali Ipupa moni lelo bolo ba moto epela te pourquoi parce que ba organisateur wana ya ja francophonie pour ba solliciter mutu oyo a participer na ouverture ba okota na ba Instagram na ba Facebook na ba Twitter même na ba TikTok ya ba star nyonso tu ya Congo ba otala nani azo peser koleka baninga yebi sanga lelo artiste musicien nini o azana plus des abonnés na Kinshasa na koleka Fali Ipupa artiste musicien nini oyo okota na site na o azana ba nombre de vies o azana ba 73 000 vies ba 73 millions de vies ba 50 millions ba 40 millions ndeko na biso artiste faire o lelo bandeko na biso baluka bamimisa Fali ngambo soki bagolo bazara pena ebele ba fanatique pena baza base ya faire faut pas ça les faire ata ba 30 millions to moni faire asali clip mo ba 30 millions depuis faire abandi zela tokende malembe ndeko na biso faire nga na okiti sete maintenant pesa bagolo basala effort bakomisa faire pe na ba capacité que mindele bazoluka basali ce événement moko na Kinshasa soki mindele ba okota na site ya faire bakuta banzembo ata ya 20 millions ata moko faire ana chanson moko sali 20 millions na site na été siko comment bozoluka botia mutu oyo ya ba 70 quelque ba 80 millions ba 120 millions na kati ya chaîne na ye bozoluka bosala neti comparaison que baponi ndenge nini baponi Fali ndenge nini maintenant mundele akontaka biloko wana nyonso to mundele même na ba événement minene o ba bengisaka ba artiste libanda eloko liboso ekontaka batalaka na visibilité ya artiste to bengisa visibilité na ezandeli ba okota na ba Instagram na yo po faire aza na Instagram etaki artiste ba okota na ba followers ba benga followers ba okota ba followers no ya Facebook ba page na bango ba Facebook ba hotel oza na combien d'abonnés balandaka biloko nondeni namona ka faire page officielle ya artiste munene neti faire basalaka na ba live tina ba répétition ok ça page officielle oyo eza réservé pour na artiste
oh il faut botia ba élément important oh bobi que soit totie élément tel élément na fait bête ba millions de vies stratégie fallait ça Instagram a fallait ça l'école donc ça na ba plateforme nyo surtout il y a réseaux sociaux et ça na plateforme mon côté OK faire amenara fali si que tu as ba plateforme combien tu as ba plateforme combien tu es na YouTube tu es YouTube tu es na ba TikTok tu es na ba Instagram tu es na ba YouTube tu es na ba page Facebook fali azana ekari ya likolo oyo toko pa écouter lelo ndeko na biso artiste ferré na moni ba golora ba siliki batomboki na bango da levi mais baye bateke Kofi Kutu oyo aleki ferré na ba abonné musika Kofi Kutu oyo ana ba page oyo eza na visibilité grave Kofi Kutu bachete na makambo bango ba tala wana te bango ba sala ki congolais tandis que eza événement international oui soki kutu Kofi à l'élite Kofi waza likolo totala ba fali to mona aussi ndeko na biso faire na des histoires na leke na visibilité na réseaux sociaux c'est normal d'histoire on se comprend na des histoires na leke na réseaux sociaux inonce bi waza mwana muke wakutaki parce que faire aloba ya bandi na faire na bagola baloba faire banda musique kala fallait za mutaye sima faire autant na 4x4 to mona ba discussion ba blaze bula babima babimi c'est la souvent même ba archive o faire abete na wengi 4x4 mais comment faire inonce bi akoleke na ba abonné inonce bi akoza na ba clip ya ba 150 millions o faire na salate ngana senga bagolwa ndaye ko finga te différence nanga ezanini bango bakoya ba ofinga ngana koya ko finga faire te na encourager faire non senga bagolwa bo sala effort boleka ta inonce bi bo sala effort eza génération lelo boleka ne fils que Kofi dans osoma boleka ne fils que reboshilo akomi koleka faire na visibilité na réseaux sociaux après besoin déclarer que ndenge nini fallait azu ouverture biso tozuite sikoyo fallait azana ba document officiel ou signera contrat ou signera engagement ya ouverture o ba ponaka eke akosala ouverture ya francophonie faire est-ce que lelo azolo ba sali tricage za jour d'ailleurs pourquoi ça soit courage te ya représenter biso ba papier mabashi ma bena bité soki bolanda makambo pourquoi on soit courage te ya représenter biso ba papier ke ba papier nanga na signaki yango biso nyonso tout toyebi ke ja francophonie ba préparer ngo ba 2 ans avant fallait pour après prestation na ye na ouverture ya CAN na Cameroun akutana kana ba organisateur wana ya makamba francophonie basala ba content na bango kala siko ba nile artiste oyo atambusa président ya France place base ya makamba francophonie fandaka président oyo akoma camarade ya Fali batambola tina ba bandal balongo la Fali pupa oyo na ba plateforme nyonso tu a dominer Congo mobimba bachara affaire po batu moko baleka na réseaux sociaux bazofinga batu ba PD bafinga na éviter to continuer na ba question parce que babiloko yo et ça la bien te babiloko ya koyaka ko discuter faire tout monde qui les mêmes jours akekuta na ba organisateur francophonie aela biso calendrier na date na ba pesa ya le 4 ndemo to mona papa chéri a signé contrat na elle biso date na le 3 héritier watana ba elle biso date na le 5 pourquoi batu wana nyonso to discussion to moniter ka bakola baba fan spécialité bakofifil baza ba fan ya BCBG baza netinga na fan ya BCBG ba fan ya maison mère bazali ba fan baza ebele ba tigre pe baza ya innocent pourquoi batu mususu ba l'élite mais tous à la logique est-ce qu'on continue dans la question mais Ken Piana franchement Ken Piana parlons-en bagoloa est-ce que tu crois pas que bagoloa peut baza na raison pende balongoli faire rigola na cérémonie à francophonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui ba gaulois ba raison pas ngana loba et ça ba erreur parce que au monde francophonie ça miroir ya munene o était ka artiste était ka artiste lelo francophonie ça organisation oyo ils ont réunir ba pays francophone nyonso ya monde
Bon, après événement, va décider de lobby, faire rigolo, on boycotter événement, il y a francophonie. Si on va décider que dans le pays francophone, il y a surtout faire un droit, il y a un libaya pour mettre un concert. Est-ce que pour cette carrière, il y a faire et qu'il y a des musiques, ou bien il y a une carrière, il y a faire. Voilà, voilà ce que vous avez. Na lobby boy. Faire face à la makambo, na bureau na ye. Au contraire, la makambo te pour réseaux sociaux, bafani moko babibi, bafani wana yo moni bangote, bagolo wari un peu bakokota ba infiltrate, ba kosi ba influencer te, ndulo to kobeta te, yo sopani. Un frère gaulois a resepela te que artiste na ye a peu de visibilité, un miroir ya mounet, vrai gaulois peno alinga affaire. Akolinga jamais vitrine wana oyo bato ebele baoluka ba participer artiste na bango atikango kaka boy mama na ala par exemple moko ke rapport wana siko eke na France ba français nyonso to basaleli faire un sur réunion oyebi ba danger nini écouter na carrière artistique ya ndeko na biso fait oza koboma carrière mobimba ya mutala boso makambo masekia eza makambo moko ekoki koboma carrière ya ndeko na biso faire parce que dans ba pays francophone faire azana nous kombo pena munene te gauloise bazaki na besoin pe koyoka liloba na bino na makambo yo etali production na bino ya ouverture ya G à francophonie d'abord opesa na bato ba yoka yombo te na minute tout d'abord on a pesi bato tout ba branché na CNB bazolanda marque house Kim Jong premier na pesi bango ba salutation donc comme disent les Français qui est la charité bien ordonnée ça commence par soi-même donc je tiens tout d'abord à saluer les Gaulois ainsi que les gladiateurs sans oublier les mélomanes de la bonne musique donc bato bazala fanatique bato to ba consommer de la bonne musique et puis na bande konanga tout ya ba congolais mes chers Africains en général et puis voilà aux occasions il y a Rolanda Kim Jong premier en direct il y a Nord Kivu on a Goma et puis voilà Kim Jong premier to refongola na ba question na biso parce que les ana bato belé ba ota la biso siko en direct voilà to eba qui était orchestre fala que zonga bozala a na niveau ya Kinshasa pour na ko prester na ouverture ya G à francophonie 9e édition. Et à la veille de mon changement et salami nini oeleki po bo betate. Bon, Balongoli n'est pas traité, il faut rectifier. Beaucoup de gens disent que Balongoli n'est pas traité. C'est le padre qui a cancellé le contrat on a vu voilà. Donc exact Balongoli yemoko amoni façon makambo ndenge ki na niveau ya organisation ya makambo na lobité ya francophonie. Na oloba ya francophonie côté section ya ba prestation musicale. On a yebi na ngate pour francophonie ya la musique te bon rappeler bato a mona la francophonie de la musique ki nganda fungoli bongo soki ba mama nzango ba fungola bando beta banzango va. Oui bandini. Donc ya ba activité bile. Et ça na ba activité bile ça na kati ya francophonie. Mais sikoyo yebisa biso on a augmenté. Yo zali DA, ozali directeur artistique ya groupe Affaire Gola, ozali cadre na kati ya Jet Set. Na programme ezaki ndenge nini na programme expliquer biso ezaki ndenge nini na programme ya ba organisateur ya francophonie est-ce que bozaki destiné ya ko fongola cérémonie parce que to moni batutu ba moni fali pour panda fongola ki ouverture wana ya ja francophonie ezaki ndenge nini mais kana ko expliquer biso ba otala biso belé ba gaulois ba gauloise ba otala biso ba pour ça ba yeba version vrai panayo DA ya groupe Jet Set. Jésus Nias avec son bureau. Bango motu basalaki ba se retirer na production ensuite il y a moi ba désordre moko ezalaki ya makasi tout d'abord premièrement nanga na rappeler batu nasi monde comment j'ai évolué batu basa na ba photo et puis voilà ba monara après prestation na biso ya réussite totale ya ça des martyrs donc mbonge wana luya luana epesaki bakonzi ya francophonie toalaki bato ya liboso oyo baconsultaki les images sont là donc bon omona ngo na bafoto ndenge les padres azalaki déjà na bureau ya bato ya francophonie basalaki baclose na bango tout donc tout d'abord ce qui est un peu
oyo esalemo banini moke ezalaki le pâtre déjà asa basolola makambo tout donc nde omona contrat ezalaka verbalement ezalaka sur le papier on avait tout fait ça mais contrat so basali yango esengaka mpe basala liquidation mpo makambo ezala validé biso makambo tout esalamaki tout d'abord basali na virement ya finance te concernant prestation et artiste donc tant bosoli na bato bosali tout soki nanu bovire mpe na le système te ezalaka mpenza pas même ezalaka mpe na moitié ya considération mpona kovalide makambo à faire mpo oyebake non vosigne mokanda na motu il faut mbwenge ekoti et puis voilà basalisali babiloko ndenge ezalaka aussi baprécision et puis ti à la veille ale tomonaki biso moto alaki surpris ya komona baaffiche oyo ebimaki na baréseau sociaux baaffiche ebimaki bazotala baminiature batie patron nanga jésus de nuance batie na lekini wana ya makelele tozomonaka baminiature nga moko personnellement naki kotunda mokonzi na biso ya bureau DG Polo na DG Polo oh mais bafiche bato bazokobimisa awa bato bazobimisa bafiche awa bazobimisela bato awa cela ça veut dire quoi alobi nanga oh tokomprendre te bato makambo bazosala non basilisi kutu makambo bakovalide financement te mpona bavalide makambo ya prestation kuna me tomoni déjà bando osala déjà baminiature ya baminiature déjà ya photo ya motu soit disant oyo akofongola soit disant oyo ya kokanga donc bafiche wana boyebaki yango te boyebaye bafiche wana te oyebi yango te avosala moto afiche no bakoporte bakobe plainte sokebi te bota bato na bafiche no bosisaki close te wana naoloba no ya liboso naoloba no ya liboso batiaki bafiche epanzalaki ke no le padre Ferregola akofongola leki nala makelele akoya kokanga etambolaki makasi ebandi babiloko wana oyo biso moko toyebaki mango te ozomona problème tofandi nia et puis voilà nga na tunaki déjà na Blaise Polo alobi oyo comme baventure baosala ndenge nini bakopermettre babiloko boye nanu basisi baclose te na bureau déjà bandi kobwaka biloko mais sikoyo comment kojustifie na ntango tomonaki Ferregola ye moko asalaki video ya kobenga bagaulois na bagauloise baya na stade wana ozoloba sikoyo ya date mosusu yo oyebi donc affiche wana ebimaki c'est-à-dire le 28 salon bango que non le 28 selon le padre azana ouverture selon nini mais il y a au considérant ya bigi na faité baventure bandi ba décès moko boya propreté après de cela né le padre ya lo mois qui awa mardi na Goma yango kitaki kini déjà zala de agida kini baluga qui est précocement vite fait en disant que non koluga kotsema moi lito ina moral que non qui est l'ouverture, désolé pour l'ouverture, donc peut s'en par artiste moko étranger, et puis le romo ya ndengona, yo osana date na yo boye, bandeko no musuba na ba date no boye, yo bi le padre ye aza artiste en live, abanga yo lokote azana ba arme tout na nzoto, azana ba golwa na yo, basala ki inondation na martyr, azana voix na ye, azana musique na ye, eza très solide, azana équipe moko très forte. Abanga ubiye utalugande babiloko nengo wana ko popotele masikoyo mukolongo makambo moto esila ozo comprendre oui to ndima tango le padre ondima par rapport à cela pour moi abanga lo de kingande o mambo molade elle ne makambo musique na mambo osili sa ba close tout tango ba vide makambo na bango tout wana yango moni le padre foko le kotaki na pat makambo tout c'est bon asali pe sport pas bengisa ya yeba golwa yo yebi to ba musicien to ba tebino compétition il faut un artiste et tout atelema abengisa bato aye pour ba soutenir nenge kindara na musique tu vois yango mona to sala ki publicité wana voilà mais même jour na butu nango ba ye ko bimisa fiche inosibi ba bandaki ba comme maître Gims ba sisi ba biloko maître Gims ba ye lisusu affiche inosibi ye muta ko fungola donc na biso secteur wana eleki na mo baventure moko après un jour avant ouverture boyo komona ba programme na bango ndenge bekoma na ba désordre ya ndenge wana biso tokoki kolinga te toye kotimbela mo sikoyo poso kotali biso ne toya boye toyebani na misiki oyebike na ntango otala ndenge parti politique boyebike na moto oyo aza muda FCC moto aza muda IDPS moto aza muda Palu donc soko tali comité nango côté section musicale
donc omona kaka bilongi oyo kaka na monoko ya leki na biso makelele wana donc komite na bango tout balaki wana donc epa na biso tomona lokwa plan concert moko ya ye moko privé azolamusa population na ye donc soko tali dese nango donc soki odi tokutanaka far tosolola mais sikoyo bon po tosilisa leson nini bozwi peut-être parce que bozo accusé batu eza bato bamain noir ezali nayebi te leson nini bozwi po tosisa na yo tete leson wana nasiki yo moko di akina olandaki déjà lobby ndenge déjà na bapage ya les padres ndenge asalaki kopropage message tout oyo eza na page na ye oyo nakotanga alobaki pour des raisons personnelles l'artiste Ferregola avec beaucoup de regrets décide de ne plus prester au rendez-vous prévu le 4 août palais du peuple pour les nuits francophonie à Kinshasa. Donc c'est ça, message wana batutu déjà bazana ngo les padres asi déjà boaki sango lo tozu yango wana soki pe na motema malamu to ala ngo ngako na senga presse apesa epeka les 4 ngo akine reçoit abeta lisuna les 4 pa pays francophone faire azana nous kombo pena munene te ana nous kombo te donc elasi ke na ba pays anglophone ceux qui ba bloquer faire na ba pays francophone elasi ke na ba pays anglophone kuna kutu to faire kutu longola espoir siko il faut tala siko na âge faire akomi nango hadi ana ba 48 49 ans na ba 49 ans wana siko bozoluka bolongola ye na liste ya bato ba robeta na ba pays francophone siko carrière ya faire na 60 70 ans oyebi so nango ekende ndeni bagola bazosunga vérité en fait wana ponanga na nenga mabete ponanga baosunga ete eza kutu bagolwa te eza faute na ye moko artiste c'est pour ça en gros tout le monde peut que francophonie peut ça les choix ya obeng ça plutôt Bill Clinton na Fally Ipupa et que Ferregola et Fally Ipupa pour la merci non stopé na pour la question na yo merci beaucoup au moni événement nyonso tout eresalemaka babeng sara ba artiste par rapport ya expérience eza miroir ya munene bakozwa n'importe qui te ba aligner jour ya ouverture bakotala na Congo na biso ba artiste musicien nini oyo ya Congo ba affrontaka déjà ba événement minene yebisanga ouverture ya cérémonie nini ese salema na monde depuis faire banda carrière na ye que a participer na ouverture ya événement moko Bill Clinton bolobi basali choix Bill basali choix Fally kutu tomona ba ouverture ya makambo ebele Bill Clinton asala ouverture ya Cannes ya Gabon ayembana mama madame la présidente ya Gabon Nzembo pona ouverture ya Cannes Bill abeta concert ya ouverture ya Cannes oeleka na Gabon asala ngoko to liboso Fally nyonso wana ezo compter olobi Ferregola uchobeta na cérémonie à Safokuna na non wana eza ba cérémonie moko ba congolais bakindana na bango pa pamba wana eza nango cérémonie te wana eza ba festival wa leki wana toko kontango te toko continuer omoni ba biloko ngana osenga bandeko na ba golwa bo protéger artiste o bo soutenir beaucoup misoke ça fait retenir te okesa banti valeur ya batu moko boye oyo bazaka tout autour à faire pona koya na réseaux sociaux kotia batu mulunge ya kofinga batu voir même ba mama na bango bakufa kofinga batu ba PD kofinga ba sponsor déjà de 1 faire ba bomela na marché na Kinshasa ba sponsor ba lingi lisusu makambu ya faire te po ba pesa Fally ba taxa Fally ke Fally à côté na même système na batu wana ba sponsoriser ka batu ba sponsor ba koma na kanda ke bango ba koma kofinga biso ke biso to abatu ya système bango balobaka epesa parce que yo mona artiste musicien munene bongo azobeta stade ba sponsor na eza banganga ba Matadi Kibala na banganga nyonso ba yotanda batapi ese na artiste musicien aka beta stade pour lukambongo ou bien po nganga prier pour eloko etoni pas lukambongo bien sûr siko yebisanga bino bozo makambo normal bo trouvango normal que
faire aboyi na ye boye na boye faire olela l'état étriqué ye boye na boye mama tokende pas tozonge pas erreur grave oyo ndeko na biso faire na ba tourage na ye ba osala ngala ndili te akana na émission moko al makambo yo David Mangaye fa kotango makambo e fa kotango mais ça n'a rien à voir. Koembela mwana chef de l'état ça n'a rien à voir na makambo ya musique bakotisaka mwana na politique te. Est-ce que yevie na biso sepela ndenga azawana baba na kotia kombo na ye na makambo ya musique yaza mutu batu nyonso tu babwaka te mona bakofi bayembelaka batu tu babwaka bayembelaka ye ezala te bobimisa neti kuna soki faire ayembela mwana chef de l'état ekoma neti ngambo epa batu mosusu te mama tozokende na baélection mokonzi ya mboka aza na besoin ya batu nyonso balinga te ekoma ntina niveau ke mwana ya mokonzi ya mboka swati oyo boyembela aleka ye moko adeklare ke bolongola kombo na nga na babe bana besoin baprotéger kombo ya papa na bango aza mpona bacongolais tout ezalaka te likambo nyonso mpo boyembelaka famille wana nzembo mama talela biso likambo mama Denise talela biso likambo mama Denise aza neutre mama Denise est là pour tous les Congolais et tous les Congolaises. Comment bozo makambo oyo etali musique bozo akomba ba politicien bozo kotsa na kati soki tolobi to mema pena musique oyo na ndenge ya politique soki tolobi to mema musique oyo na ndenge ya politique non on a plus de que soki bolingi tokenda ngo bongo tokokenda ngo bongo te par rapport ya respect la musique, parce que la politique c'est la politique voilà musique etika la musique c'est pas des politique etika la politique yango na osenga bandeko na ngai na osenga mama Denise ozo mama na biso nyonso tu ya Congo soki bazokotisa kombo na yo na se ya makambo oyo nasi na bango batu oyo bakotisa kombo bayebi so place makambo ekoso parce que lelo na Congo bato baza populaire na Congo eza ba wario wana basepelaka na mokonzi ya mboka makasi mokonzi ya mboka pe alingaka fali popa makasi alingaka fere makasi alingaka ba musicien nyonso ya Congo makasi division emeka kokota te omonika est-ce que c'est parce que omoni aliro ba kende nango soki likamuke bakomi olela na kombo chef de l'état bakomi olela na kombo ma Denise eza eloko moko boye ekopesa bawario kanda base manifester ekozala mabe parce que moto azotinda bango na biloko wana za te basala carrière na bango calme soki tokoswala na musique toswala na musique totika kokotisa komo bapoliticien na kati mpo bamosusu bakomi oluka soutien mawa mpa bakonza mboka oyokela biso mawa mama Denise aya kosala nini na makambo ya musique mama Denise aya kosala nini kolela lela boye moi bana mibali pene kolela lela boye bana mibali bozolela maya misu boye inge okolela yo na nani vraiment est-ce que zalaka na musique est-ce que zalaka pena na musique bana mibali kolela bokomi tina niveau kofinga ka baninga na bino ba soki succès zate soki mutana na succès et là c'était que bino depuis bo banda finga batango ba pede batango ba kitaka te na Zakaria komi sou pede nanga ken piana ndenge na fandi boki mobali o likofi ya munene neti torazo beta coup de tête na bano na boti na un coup une flamme moi ça zo zeni nanga ba finga nga pede un coup une flamme moi ça zo zeni bo nanga pene komi na ba commentaire ken yo pe oza pede nga pede da mutu nyonso tu soki kaka o soutenir fali o komi pede soki sponsor oyaki maraba bon komi bo finga biso nyonso ba pede na ba sponsor makambo na bino tokokota te totiango kakipaka kokuru kakipaka to fini ya la popo ya la baba mais siko bafini na bino na baevenema na bino bato bakoya te botika mpe kolela te mpo bozofinga bolobi eza réseau moko boye bato bakota système soki baréseau wana bofingaka baboyi koya makambo na bino ekomi ya kolela lisusu ma Denise talela biso makambo oyo tozosufrir ozomona biso kaka na nzoto neti toya bato na se ya mitema kuna topolade ya bamichopo na mawa mais non to avance quel piana
to avancer tellement je vois que eza bêtise nga sepelaka nde boye te nga alingaka Congo chaque mutu atala nzungu na ye tomona babiloko oyo epa papa sheri na wera kolelalela na mawa wana wera ayiba jibe bafane ebele makambo wana ekose repete te na Congo histoire wana etikala epa wera mpe si totimbela ekose repete te kata bango à la popo à la baille ekose repete te tosi totimbela biloko oyo eza génération mosusu babulango te eza génération bato bazali baaveugle oyo eza génération bato bamisu polele bato bafokisi na fali pupa na bango bato bafokisi na banzembo ya kitoko bato bafokisi na bamede bato artiste to abimisa banzembo na bia bato bafokisi neti bina fila bimisa album na kitoko ye moko areconnaître que nano décollé te mais mikolo na komi oka mwa soif banzembo bina file komi okota nga na zoka ngo trop en tout cas bina file ndenge yo moko reconnaître que banzembo no ebeti te biso to bande yo kango siko par force. Donc Ken Piana, on va enchaîner avec les questions. On va continuer avec nos questions. Moi, les réponses pour vous. Ken Piana, on a vu l'ouverture de la cérémonie qui s'est faite au stade de Martyrs et que c'est Fally Ipupa qui a fait l'ouverture du stade. Les autres ont été conviés au salon de peuple, c'est ça, hein? Au salon du peuple. Palais du peuple. Au palais du peuple, c'est ça. Les autres ont été conviés au palais du peuple. Pourquoi Fally, il a été faire le stade de Martyrs pour l'ouverture et que les autres sont tous conviés au palais du peuple? Est-ce que aussi c'est pour ça que Ferrego là n'a pas voulu prester en fait, n'a pas voulu continuer avec sa prestation? Merci beaucoup, merci. Place il y a ouverture, dans place à continuité. Ouverture, c'est organisation, il y a bango moko ba français. Nde ouverture ba ponaki ba tomoni ba délégation utaki ya ba pays belé. Ba msu ba utaki ba Canada, ba msu ba utaki ba Suisse, na Belgique a pomonaki délégation France ezalaki, Afrique francophone mobimba eyaki. Eza ba français ba ponaki ba tuna bango. Organisation oyo ezokende na palais du peuple. Yo monte kombo afali peza kuna. Wana siko ezali organisation na biso ba congolais. Eza organisation oyo ya biso ba congolais. Na organisation ba congolais faire azalaki na kati. Bache JB après bache faire na deuxième journée avec beaucoup de respect au ba pesa faire. Bache na deuxième jour après papa chéri JB aza papa na ye ya wenge. Après ba yo tia mwana. Pour Jiba Salaka leader ya wenge après ba ye ko tia mwana. Pourquoi Jiba le leader? Pourquoi JB a se retiré? Pourquoi héritier Watanabe o batie après il y a un effet il y a bête na sima? Pourquoi se retiré? Pourquoi tu bando sala makambo na sentiment que bato moko ba bimi na réseaux sociaux bato na pe ba ko sala mso anso batawera po batawera ba bongo ba ko posa bato na réseaux sociaux po ba bi ke faire aza faible soki to koser na réseaux sociaux ya ninga na pa pamba otika comme ça to comme match nil po bato wera pe balinga na bango ferete ba wario pe ba ko ningisa fere pe mutu ba bi ke ya ninga na pa pamba osoka pa vitrine ya munene neti francophonie vitrine ya munene fere ba otia na berre ma sœur a regretté erreur après. Oui. Au moins exemple na pesi batu wana bakendaka kopesa rapport. Oui, rapport. Makambo totindaki bosala elekaki ndenge nini bobandaki yango ndenge nini esukaki ndenge nini bapesa rapport. Totiaki cérémonie à ouverture ezalaki boye batu tu ba respectaki. Continuité cérémonie jour. Est-ce que vous avez bien? Jour il y a les 4 to pesa ki yango artiste mboka na bango fere a boycotter yango a boudé biso azumbongo o to pesa ki azongisi alobi eza muke. Ezoko ça peut faire. Oyebi loko wana e ko créer ba problème nini? Faire azana besoin beta basale belé pe na France. Ngana osenga kutu. Bande kona biso bagolwa. Soki bazana besoin ya farafar na Fally. Balukaka farafar ateza na stade. Fally a annoncé biso déjà jour ya date na ya concert ya Paris la Défense Arena. Oui. Mais ba peut pas prouver, ba peut mi bali. Ba peut pas ba ko to balobi ba ko to balobi amone mi bali ba Fally nde ba basi.
ba prouver kasiki mobile na bango bazwa même date po ya fali eza bata mate ya fali ba calendrier za bato basomba déjà ba billet bazwa pe Stade de France bazwa Stade de France comme ça total la libaya fara to prouver ki mwana mobile ya fait concurrence est limitée na Kinshasa te ce qui c'est là ce concurrence est limitée na Kinshasa c'est que bango ba mibali te c'est que o ba finga fali c'est que bango de bazabongo bazwa batia la fali libaya concert ya fali na Angleterre date ezawana ezaya obata mate ezate ke fali obeta na Angleterre na date ya bombi teza obata eza ouvert basali combien za na Londres batia la fali libaya kuna comme ça total là ce qui fait repère na ba fanatique libanda Congo ce qui fait là bino bomona te fali azwa courage ya affronter basali nyonso to ya minene ya monde parce que ayebi que ceux qui na obeta na Paris la Défense Arena fallait la confiance ba Brazzaville ba koya ba Togolais ba koya ba Gabonais ba koya ba Camerounais ba koya est-ce que vous kanga pena bien ba Sénégalais ba koya fallait compter la communauté africaine bien sûr ndeko na biso soki faire ozobanga libanda que ozana batu muke waka na communauté congolaise sala effort binisa ba album ya bien betango ba album international Luka ba to ba komelo ba test français ya bien côté na monde international comme ça on la frousse pourquoi ba ko affronter c'est là on peut sanga kana faire abanda ko affronter fallait sur libanda total asiko so ki na libanda penal makelele kozala nga besoin makelele o esuka ka tena po stade ba to ba komeli oneti ba yanke ba to ba komeli stade neti ba Goliath et ça qui date le 24 ba soigner si Congo mobimba et comme ils sont na ba fongo photo songeli même problème mais faire ala sabiso pena ki mobali cité wana ba ba biso to mibali kasi soki bolera pena manyoko wana mibali bolera libanda siko ya Congo muto bo soigner ça ya nyoko partout ali yango na France ali na États-Unis ali partout ndeko na biso faire avant stade agendaki États-Unis bon on a eu bino moko résultat ya place ba betaki na église mo boy na couloir ya église aux États-Unis ouais siko to ban fallait abeti na ba Apollo ba mama muni ba biloko oyo ya olobela fali olobeli fere oyo ngana amona to okende na ba dernière émission ba émission msusu ebando za mutoye en tout cas to 4e émission na biloko je vais te poser cette question là qui me titille depuis tout à l'heure là to ça na salle moko munene awa forêt nationale o eza côté en France, il y a 9000 personnes. Fallait bêta. Paris la Défense Arena, il y a 40 000. Faire pas pour affronter la Belgique. À cette forêt, on a 9 000. C'est prospectus qu'on a fallu faire au bêta Bercy, non? Si tu as besoin d'affrontement. Abeta Bercy, il y a malobate, il y a bilobela batu na balabala te. Nabi bilobela batu ya balabala te. Tu as besoin de réaction, tout le monde action que batie liba to moni. Tu as vu que fallait bêta, il y a pas bêta, bisoter il va chroniquer, tout ça il a polémique, total que le meilleur gagne. Oui. Ce qui fait le père à affronter Maramba Minene, tu es au milieu du village. Oui. Ce qu'on a mis tu es au milieu du village, exact parce que mon article moninga charge. Quand tu m'as article moninga charge, tu es musicien au Congo, génération Wenge Mobimbeti charge la musique et pas moko. Oui, il y a comme une kilo, fallait amener Mukumba Moko, faut musicien, tout a commencé à dire pardon, fallait. Ce qui quitte si Mukumba, vraiment musique à Congo Sil. Parce que ce qui est à quartier latin, à Zawingeta. Il y a eu que Wingen News, musique, il est du quartier latin, il n'est pas de Wingen. Musique, il fallait Zobete la biso, et ça, les Kambusu, il y a quartier la tête, fallait ça l'honneur, il y a Mboka Nabiso. Yo évite que les autres, tozana les seuls artistes, oh, ceux qui ont bêté dans le pays tout l'Afrique, ceux qui ont tiré le micro pour le public et yemba, et ça a fallu na vie na Kofi Olomide. Ba fait wenge ba bini sabini sabiso, oh le tobina na soka local na Kinshasa na Brazzaville. Wera na jibe ba ke nobeta na Guinée, ou ba ke nobeta na Cameroun, ba tia micro bo ceux qui nani yango yemba nzembe. D'accord, Ken Piana, d'accord. Mais il faut qu'on respecte bateau yo. Que bazan a plus de 500 chansons au Afrique mobimbe yebi. OK na Abidjan ba yebi, OK place tout. Yo monite ba délégation nyo surtout o yaki. Ba ministère fali ba telema ilbanda. Ba yo yamba ba ministère fali ba yo baza o ambazi, o mani, o Dino Liaki, o dan bolo ba ministère fali ba yebani tete.
Parce que la délégation libana, pourquoi bazobenga bango na bakombo? Oh Nata, l'artiste ministère de Fali Poupa, bazo yamba. Bato ba ambi bango basimba ki ba drapeau ya ba pays différents. Ba pays différents. Ba musicien na ba ebani pourquoi? Parce que leader na bango comme ya teka musique na yeba na ba pays wana. Yango moni ba Nata ba ambazi. Yango ba ambazi wana il faut batiko le TV parce que ba osana na bato ba ebani te libanda ya RDC. D'accord, Ken Piana. D'accord, Ken Piana. Nous allons continuer la question 4. Tout le monde continue toujours avec la francophonie. C'était le but de notre sujet, le but de notre mission. Parler de ça, un peu de tout. On n'a pas convié Koffi Olomide et Werason dans la cérémonie à francophonie, alors que Koffi Olomide et Werason dans vraiment comme on va dire, icône. La musique congolaise, ils ont fait de trop. Koffi Olomide a des sons, Nzembo a beta pe kuna na francophonie, il y a que tombe la paix. Jeune peu papa parce que francophonie c'est pas que pour les jeunes. Merci Nakatiote. Mon francophonie tire ki wana e beta ma beta mara partout. Ba Koffi baza ba icône ba légende ya minene ya mboka na biso. Touti koleka na masola francophonie yo moni Youssou ayaki Baben ça va jeune oyo. Oyo ba makambo na minicho oyo. Mais baben si j'y vais piano. Non, j'y vais ça, ngana ola ba jour ya ouverture. So peut-être Youssou na Alpha Blondy peut-être ba bazalaki wana. Bon, baben ça Koffi comme injustice Alpha Blondy déjà sur le plan planétaire Alpha Blondy aleki Koffi Olomide musika. Youssou na Koffi ce qui va bien si déjà Youssou te espoir ni to tchake ba ben ça Koffi Olomide. Désolé. Youssou va bien ici te to tchake espoir ba ben ça Koffi Nandele. Oh kata je suis désolé. Dabino ba lu kara kena lobby kena zoboya Youssou na Koffi na Afrique. Youssou mutu ba voter ti na peuple a comme na niveau ti ba bimisene ti président de la République ba voter tant que président de la République. Malgré ba peut-être cage. Est-ce que tu as une élection au Congo, Koffi a été libéré boye devant Moïse Katumbi, Koffi peut voter massivement. Je ne sais pas. Donc il y a parce que les la génération ça peut arriver, ça c'est mais na lobby boy. Oui papa. Bah tu appelles ça trophée à meilleur artiste il y a francophone. Oui. Et tu as les rations qui en est passé à. Montation qui on a fallu pour partir. Fallait ça meilleur artiste. Il y a Afrique ni francophone. Meilleur artiste na biso, il y a Afrique et francophone c'est Fally Ipupa. Si on a cérémonie. Na fibo il y a Afrique union sur le bara français. Oui, Afrique. Mais oui, c'est renseigné bêta même na Google. Afrique tu le bara français. Meilleur nango azoy trophée nango c'est Fally Ipupa. Azan le meilleur. Si on a événement bongo ba otika Fally Bape sa Koffi depuis marambu ya nini ana Koffi azone trophée nango te. Pourquoi pour Beng ça peut comment dire Fally avec Inosbe parce que Inosbe aussi la Yopé qui a fait le truc Yopé bape sa yo ana eza marambu bongo kanga afo kita ke na betango featuring na artiste anglais so ki Diamond et ça non abeti yemoko me kenyaka te bake beta na Diamond et koti ba anglais et que na communauté anglophone c'est la jour ba sala franc Englishiphone c'est la jour ba sala pe Englishiphone akene na Tanzanie kuna akene na Rwanda kozela trophée soki ba bengse na ouverture akene soit na Afrique du Sud on est en Rambotali biso ba francophone. Ken Piana, nous sommes avec Ken Piana, le marmailleur congolais. On arrive à la fin de notre. C'est quand même sur mon amaramuna, je comprends très bien. Est-ce que depuis n'a fini Moutou? Mais ça se passe très très bien. Franchement, personnellement, moi je dis ça se passe très très bien au fini Moutouté. Merci beaucoup. Barbachima Bré, la France. Dire ce qu'il pense. Nous sommes à droit à le Makamazo penser. Donc toi, ce que tu penses, tu le dis haut et fort. Donc c'est dans tes droits. Au fini Moutouté, moi j'ai pas vu d'insulte. On va passer sur la question suivante. Je vais quand même sauter. Je vais en sauter. Je vais prendre un. Alors. Le banan makamaba ya ba fan nan JB Piana héritier watana BP bazan ba fan belé
na katia Europe, au côté déjà Europe, il y a longtemps un petit peu, tu vois un petit peu que JB héritier, bah yo canapé. Mais pourquoi bah fan, bah spiritas, na bah fan, il y a JB puis na papa chéri, bazo ça la désordre net né bah golo bazo ça. Merci beaucoup, merci. Très bonne question, c'est une très belle question. La France on s'en fout. Merci beaucoup. Au moins ba fan. Ba fan ba Orlanda ka ndenge yo leader ozo orienté ba. Pourquoi papa chéri JB Piana, bafani na ye depa banda musique, bafani ya wenge BCBG bonjik bonja. Tozo bangona na idéologie te aloba jiba na za bafani poli. Pourquoi ya wera baloba wera bafani na ye bafinga ka batu ya ba mama batu. Ozo comprendre? Mais JB bafani moko classe. Na lina loba moni. JB bafani moko classe héritier. Apesa ba musique, apesa ba fan na ekombo ba spiritas. Akoneta bango ke ba fan ya la bonne musique. Musique intelligent. Bato ba musique intelligent, bato ba kofinga batute. Yango somo na chaque fois héritier na faire ba benda na parce que incompréhension ya ba fan. Ba fan héritier ba fan oyo, baza bato ya compréhension. Netiken akoya a critiquer héritier, fan héritier a trouvé normal, ceux qui na critiquer héritier na oyo héritier sala qui est marché. Donc, quand on a fan héritier, on trouve normal. Fan y a fait et soko critiquer, à l'occasion on zela, bon bagarre. Ok, musique est ça bitumbate. Ah bon? Musique est ça bitumbate. Bon, ce qui va bien se faire au fin en eti, bateau bazara tout autour y a fait. Même sur la bête, sur la massacre na banzela. Et ça éducation. Oyo ba moko ba leader ba pesi ba lakisi pas ba fan na bango. Fanatique, ceux qui déjà salé là émission premier soin. Au final déjà battu batantine. Yango somo na mutonyo surtout ndenge faire ça la première soin abenga fali tantine fani. Yango somo na ba fanatique na nyonso bazwa eloko o leader aloba ba connecter ngo fali tantine. Yango somo na ba saper musée kindingo za pire petit à JB. Asali na JB plus de 15 ans. Pire petit à JB respect alobela la JB alobela la forme naï. To mona place musée kindingo aleka teva zo finga mutute. Mais pas même 2 mois. Pas même 2 mois. Pas même 2 mois. Oh, musée Kindingu aye pembeni à faire. Abandina faire na promotion ya stade de martyr. Pas même 2 mois. Le long musée, ba comme ko promettre na ba réseaux sociaux, zela etali okende makala, ba propose bimisa oyo, yeba ndengo okende ko samba. Mais musée beti na JB 15 ans. Bon, ça a quoi différence? Oui. Oh, on a aloba. Et ça, l'idée à Moussousou, après ça, déjà, bafani naye, orienté à bafani naye, que bon marché les batuboyi. Batu faut qu'on mette ma bango, qu'on finga ba maman na bango, qu'on finga bango ba pédé, qu'on finga basi na bango. Et on a ba l'idée à Moussousou, oh, yo ba porte à respect. Sur exemple à musée, non, t'es là. Sur exemple à musée, à Oumeli na JB, 15 ans. Moi nana batikala lukaye que problème na musicien qui a fingaki. Soit si quoi 2 mois pamba. Et anati moi na yo edika qui est bien. Moi na otikie akeko évoluer dans ndako ya ba voisin. Akokuta na ndako ba voisin kuna mama eza manike. Manike nda komi mama wa zobo kolaye. Papa eza nani lité akanda. Okopana musée alongwe na ndako ya JB ake kobo kwa manandaku o mama zamanike papa ezalité ya kanda. Na kota na muzindo te comprendre ka. D'accord. Na comprendre Ken Piana, na comprendre Ken Piana. On va shooter avec notre dernière question. Question sous Keza. Bagolois en fait, baza l'impression que Ferrigo la Azad détesté par la présidentielle ya RDC. Parce que monde ba cérémonie nyo surtout amine ba pesa ka na mutumoko Ferrigo la Azad Bagolois en tout cas pour eux Ferrigo là est-ce que c'est vrai Azad vraiment détesté dans le gouvernement ya Congo parce que quand c'est des cérémonies comme ça c'est le gouvernement qui organise et puis c'est non faire ndeko na biso faire Azad aimé na mboka na biso yekuta Azad aimé makasi talaka aimba na fra congolais faire aimba tina fra congolais faire abeza auto beta na fête ya président de la république abeta na fête to moni mokonza mboka zobina ma première dame ya zobina est-ce que fali pour pas azuna mboka zona te
Moi, je pense, faire, et le réseau là, ça faire net qui aza et mettre na mboka na biso za kolela nae. Mais par rapport à l'opportunité oyo, faire ba ben tsaka na ba cérémonie minene oyo le kana présidence. Déjà ngalo ba mwana mobalo ko le la mingi te. Bande ko obozaka na bureau à faire. To mona même trésor congolais zo déplorer. Que sali nini yango date eza nango concert na biso te za date eza ma francophonie. To respecter la date ba tie biso. Oyo alobaki bongo aza chargé ya marketing ya orchestre. Alobi bongo ako bagangeli na kati ya orchestre. Nasi na kutu ndeko na trésor Congo. Osabe mission na politique très bien. Okolonga noka na makambo ya musique to landa no makambo na politique. Makambo ya musique pe de pro bandi 17h 18h 19h yango ezokende. Ata poto balakisi yote. Ose retrouver na makambo. Tala baninga na oyo ba côté politique sur le kauka. Asaka émission musique te. Mais fallait azapirier. À côté de la polémique, il y a musique, mais il fallait s'appuyer. Il y a un trésor sur la politique. À qui n'a pas fini à faire, il y a un plateau où il y a confronté la politique. Mais il y a un film à faire, il y a un film qui a été la magamboka. C'est appelé le monde na peso bambote, vieux les gens battent na peso bambote, oncle Patrick Amis na peso bambote. En tout cas, Yomoko, merci beaucoup Nengo Yambinga. Lise, en tout cas, merci beaucoup Nengo Yambinga. Babashima, vraiment, Sananga, na Katia France. Dani Pova, quoi d'Allemagne, na peso bambote belé. Place na beti Baku, Bolimbi Sanga, na fingi pe mutute, na lobika oonga na zomona. Merci beaucoup. Bah, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un très belle interview avec Ken Piana. Franchement, j'étais très contente de travailler pour une première fois avec lui. Espérons qu'il y en aurait plus de prochaines fois avec Ken Piana le magazine. Merci beaucoup. Je vais passer mes grands bonjours à Babashima Bressan Mombounaï, Babetara TV, Moro toujours à bien. Et puis je fais mes gros bisous à Tati Tikaya, mon ami. Qui, voilà. Et puis des bisous, bye bye à tout le monde. Et puis à bientôt.